Bana mboka, bonjour, bonsoir. Na ngonga we kopesa melabino ke bolanda biso, c'est votre humble serviteur président Edi Kankou. Toye lisusu lelo ona kolobelela maye mazali koleka na mboka na biso Congo. Congo ya yo, Congo ya ngai, Congo ya biso nyonso. Congo tozolobelela Congo Brazzaville te. Tozolobelela Congo Kinshasa, République démocratique du Congo. Oye kambami epa ya mwana mboka. Abengaka ye soso ya mboka, waza na place ya kokende te. Mboka na ezali Congo. Ezali Congo oyo ya biso. Hein? Oyo ya biso tobengaka yango en d'autres termes Congo Kinshasa. Tokolobelela awa maye mazali koleka na Sud Kivu, précisément na Kiziba. Na Kiziba nde tozali kolobelela awa parce que ezali na mwa ba divergence to ba maloba oyo ebele batu bazoloba na ngonga oyo yango tokoti na lombango na ngonga oyo pona ko éclaircir opinion ba nyonso bazwami na bamboka ya bapaya lokola baye bazali na Asie, na Amérique, na Océanie, na Europe, na Afrique, bipai nyonso bozwami po biso tozali sur terrain awa nde tozali koloba tozopesa biso information, tozali kopesa bino information na biso baye oyo tozali awa baye tozali ko vivre nde tozali kopesa tolokoti yango na nzela te tozopesa bino information sur. Je vous avais dit que c'est votre humble serviteur président Edi Kankou. Na sengi na bandeko bazolanda biso, bo like, bo s'abonner, bo commenter émission, bo aimer pe bo partager. Yango nde kosunga biso. Na yebisaki bino lobi ke ba commentaire na bino ezo sala biso malamu. Lobi pe na moni ke bandeko ba commenter ebele, ba koti ebele, balandi biso ebele. En tout cas, bokoba parce que awa okozwa fake news te. Awa okozwa o to benga kadi o chate information lukuta te. Tokopesa bino info à temps réel, pe info sur. Yango na kolinga to banda ko développer maye oyo tokoloba na mkola lelo. Nako banda tozali awa na Sud Kivu. Précisément na Kasiba. Toyoki bayini ya Congo. Badongolo miso. Balobi ke M23 abotoli Kaziba. M23 bar AFC ya Kabila. Oh tobengaka Kazembelebe Kanambe babotoli Kaziba. Mais toko découvrir na bino ensemble. Toko kako comprendre maye mazali koleka. Bokoloba peut-être que tozongeli makambo ya kala. Touti komona awa accord de paix to signature oyo uti ko signame na États-Unis d'Amérique na Washington, capitale ya États-Unis, capitale politique. Tozala na deux capitales na États-Unis, tozali na New York, tozali na Washington. Tozali na capitale économique na capitale politique. Oui, ezalaka na États-Unis. Mais oyo esigname wapi na Washington. Bipai wapi masolo efandaka. Bipai wapi Maison Blanche ezalaka. Bipai wapi makambo ebele ya ba-américain efandi. Esignamaki kuna. Mais tokokanga lelo tomoni ke bitumba ezalika kokoba. Bitumba ezalika ko continuer. Toko découvrir bazali kowelela nini. Nini o bazali kowelela pe bazali kobundela likambo nini. Bana mboka na sengi na bino bo like, bo s'abonner, bo commenter, bo aimer émission. Na kofondela kaka na sujet oyo. Sujet oyo nazo fondela lelo pona tokoka ko développer bana mboka bakoka ko comprendre. Tozali na Kasiba. Balobi na biso boy. Selon ma information autozui, to
ba information oyo tozali na yango na possession na biso. Bandeko balingaka pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te, balobi Kaziba mobimba ezali na maboko ya M23 bar AFC oyo ya Kabila Kazebere Kanambe. Mais biso ba oyo tolobaka bosolo oyo tolingaka vérité, tolingi to éclaircir bino boye. Eloko nini oyo esali ke babunda? Parce que mokoloto esi etiami na lokasa oyo batie mokoloto, c'est-à-dire signature. Bayebi lingala malamu te tosunga bino, mokoloto ezali signature. Signature esi etiami. Oyo bazozela le D, c'est-à-dire vendredi prochain, vendredi ya semaine oyo tozali lelo, oyo lelo le 28, le D bakoka kocha mokoloto ya suka pona kimia ekoka kokota na mboka na biso entre Rwanda pe na République démocratique du Congo. Mais tomoni affrontement et salami. Tozali na armée ougandais oyo tobengi FNB, FARDC pe bawazalendo. Basangani contre ba Kenyan parce que M23 tamsu boye baka yango te. M23 ezali groupe ya ba tutsi nyonso. Ozi ba Kenyan, ozi ba Ougandais, ozi ba Rwandais, basangani nde bazali kobunda na Congo. Bango nde bazali kobunda na Congo. Maintenant